Mbote na balandi nyonso ya Tindika TV mbote na boss na ngai papi Kelina Rifin Keli bana Londres ya solo bana Londres ya série obazali kamula mutu te même boulot kaka toujours Tindika kande na ebisaki bino bo s'abonner pour esala biso bien na remercier moi mobile azana sima caméra osala ke bomo na image ya kitoko oyo sura sangi sona misapi ya Mike Luzadio yango esala ka ba c'est bon monde ko nanga Hervé Mboyo donc ana sima caméra musala toujours kitoko po Tindika donc il y a un des boulots na biso quoi donc na ngala bino musika te po sujet na biso lelo to sala émission na biso ya mbete leli bo confondre te to la salon des stars te to la émission na biso ya mbete leli sujet na biso to sala ngo mukola lelo bande ko na ngai donc na ebite to meka solo na bande na biso musupo po esa la place maman ndenge moko boyo quoi boyo comme tom topé ça va propos na e na opesa bino sujet na biso lelo sujet na biso lelo ezaka ke moi si oyo ba viola ye na moi si oyo azalaka tiel ndumba atika kindumba sifo babala moi so bakondima na bokilona basemeki babala eza moi si oyo wapi Hervé Mboyo to tambola na monde on a biso moi mobile za awa na tamusa micro na biso monde on a biso moi mobile za awa ameka ko expliquer biso soki apesa biso ba propos na ye quoi po mutu na mutu azana ndenge na et surtout que ye aza mwa mobali ya na biso to swala yo opesa propos na yo quoi bonjour de Olanga bonjour ba nyonso ba Olanda on na chaîne na biso ya Tindika TV ba Olanda yo baza posa ba yeba kombo na yo esala ba bien kombo na ngeza Die Chinkela dans famille Chinkela Die Chinkela ndeko nanga die sujet na biso na mbeto eleli to sana ngo lelo po mission na biso komo na ngo mbeto eleli émission sujet to sana ngo lelo ezali mwasi oyo ba viola ye na mwasi oyo azala ko sala kindumba atika kichel quoi atika sifo obala en tant que mobali obala o wapi ngai po na ngai na koloba po na ko bala mingi mwasi oyo ba violer parce que tant musu ba viola qui na volonté na été mais oyo banei pe ko sala kindumba ta volonté na été mais ba utiliser moi trop siko yo obalaka oba viola poni boso atika na basekela malade na kai bongo siko loko ni elakisi te ke mwasi oyo pe ba viola oyo bandai ko bima na mibali azaki ndumba soki patika atika kindumba pona malade tolobani en tant que mobali orolinga pe bomba secret na ke bande ko notala ba famille biso to biso to ba africain to ba congolais ba yo ka ke die kinke die alinga bala mwasi moko boye mwasi wana ba viola kaye yo ko protéger le quoi ndé sikoyo na ko protéger kutu oyo ba violer parce que pour nini ezaki na volonté na été mais oyo sikoyo asalaki ke ndumba bongo soka leka ta musuna ndeko na nga moko to tataleki na nga moko aye ko mona ina obala yebisa nga sikoyo papi kele alinga mambo no solo ba donc otala vraiment caméra po ba elandi Tindika batala ba mona yo ningo lo ba makambo na donc na koloba oyo non ba violer ezaki ta musu volonté na été mais oyo sikoyo asalaki ke ndumba akobima pe ta musu na cousin na nga na ndeko na nga moko boye jour ali bale communauté oyete monte ke ngane mona perdre. Merci beaucoup ndeko langa die mbote na bayo ba Olanda wana eza ba propos na ye selon plasma te selon die attends que mobile pour plasma c'est la baba la ya obala ne mutu bon ba mbote na ngeza ka mingi na famille Chinkela ba Chinkela tout baza na Londres Belgique ni tout ça na pie bino tout mbote ndeko na bino alinga bino trop malgré tout na voyager te mais na voyager kaka na lingi bino trop na boaki pe DJ abiso na MB oyo donc DJ abete la rabiso pe na musique DJ Brice to bo sente mes condoléances na maman Marie Béni a se perdre mobali na ye azora ba courage pour talara tozara simana ye tozozelaka jour corps et goya to le la na ensemble na bo sente ba o nyoso balingaka Diego Pena donc Die Chinkela soki pena contact rozala na opesa mais lelo na onte po lelo tala merci beaucoup mes condoléances na maman na biso Marie Béni Gracia maman ya bana ebele eza makambo yaka kanga motema donc makambo lekele ote yo zala likolo makambo j'espère que nyonso ekoleka bien nzamba yebi po nini à répondre molimo ya papa donc nyonso ezalaka na kimia die Hervé Mboyo tozo continuer toujours na micro baladeur na biso to solo na bandeko na biso po ça la biso bien tozo kota awa totala ndeko na biso merci beaucoup Hervé Mboyo donc tozo continuer quand to kota ki pona solo na bandeko na biso Hervé tozo ndeko na biso mo awa Patrick Muka so ako poussa là comme ça to solo na yepe c'est le gars si j'ai l'impression des autres qui Patrick Muka ba ene so ba Olanda yo pe ngana yebi na kombo no so pe ko bandela kombo ne osala pe suka donc comme on a mutu yebi ngana kombo Patrick Muka dernier bien ya banque
Merci beaucoup Patrick Mouka. Et tant que mon bali, pour nous être boba la rabiso. Si j'ai un avis sur ça, on a mbete le lieu ça que moi si oyo azala kindumba, ndumba cheli, atika kindumba. Na moi si oyo ba viola ye. S'il faut que obala, attends que mon bali robala na. Bon. Pour nous na ko bala moi si ba viola ki parce que asala ki na choix na été. Ba viola ki na makasi kenake ndo bala ndumba cheli mais pour nous na ko bala moi si ba viola ki. Patrick non loba boye ko bala moi si ndumba to ko bala nini ndengo lobi yana ko violer. Est-ce que ebi ke ba film soupe ba sala kindumba la posa na bango te peut-être pas sitôt situation mo s'est présentée donc atali libo so atali na sima position exacte donc abina sala taka kindumba. Quel que soit passe, quel que soit nini, ceux qui ont moni moi ça zo sala kindumba ils ont volonté na yemoko. Ils ont été que azo sala pona ba forcer yote wana ils ont pona yemoko, ils ont volonté na yemoko. Kindumba pas sala na volonté na mutu yemoko. Donc on confirme ce kindumba ba sala ngo pona volonté na mutu yemoko. Merci beaucoup Patrick Mouka ndenge ndimaki côté le mapona ko intervenir pour na sujet oyo de ce mingi soko za ba Europe sambote pa oya yo esalo. Bon mbote mimi na pesa na bana nanga. Curtis Mouka, Patria Mouka, na bosante maman na bango, Arlette Messa. Merci beaucoup. On est à propos de Patrick, ils ont Clarisse Place, matin, comprenez, Moutazala Ndenge Naye, et tant que mon bali, moi c'est Nini Oya, c'est Pelaka, Koba. Merci beaucoup, Hervé Mboyo, tu continues à Ndenge, tu vas continuer tout sur la Patrick Mouka, parce que tu as papa na biso awa. Naibité, bonjour papa Nangai. Bonjour maman. Papa, et tant que papa Moukolo Naibiki, au memi Bakoko, au Soda la Bana. Un jour est arrivé, moi, la noya Mobali, à Memelio, moi si. Mais moi si wana peut-être azalaki ndumba ceux qui moko azalaki ndumba to azalaki do oyoka ke ba viola ye na bango mbale na bakala na mibale moi si ni yoko accepter ke to bo moi no ya mobali oyo lingaka mingi ke abala na moni na kati ya bana basi mbale wana nakoko linga te mwana nanga kamata bango na libala. Ah papa poani bango nyonso tu basi basumuka ti bango nyonso basumuka c'est bien papa mais donc ndumba to moi sur ba viola ça na droit que baba la un jour à continuer vie na normal moi sur ba viola et donc zalaki natina na été donc zalaki kaya forte donc ce que chance zali pe akoko bala na ye ce qui chance zali akobala mais na famille na yo oza catégorique akobala te mais pour na ngai assez abeba. Non non papa abeba ndenge nini balandi ya tindika TV ba Holanda yo bana poso ba yeba et tant que parent abeba ne soki saki ke mwana no ya mwasi nde ba viola ka to azala ki ndumba siko azu mobali ke famille na ba oboya babala ye par là papa yo rolobani na kolobaka ça dépend mobali yo ya zui ngai na ko kota na makambo wana okokota parce que aza mwana ya mwasi sikoyo balimba bala ye mebokilo na zoboya ka nde yo zoboya boye papa ika nde yo zoboya ke bako mwana akobala mwasi ya mondeli wana te sikoyo ya yo pe sikoyo soko mike bazoboya kobala ye pona baka wana mibale omoni bolingo ezaka ya bato mibale soko mobala alingi ke azwa mwasi na ye akokozwa mwasi na ye bavandi na bango wana yo kozala no na kati te okosepela pe na libala wana pete okoyaka pete balambele wangila na makaya bumkolo moko pete na ndako wana soko balabi na kolia na ngai wana eza bolingo bango mibale wana na kokota lisusu te Gaël Zatonga, j'espère qu'elle a convaincu que papa misi vérité na ye donc moboti a s'opposer na ye tina suka te mene bandela osala moi difficile pour moi ça na comprendre que makambo wana ye pena za bien muto sepela na ngote Hervé Mboyo na moni papa biso moko za supembe a mingi le loka mibali bat ba oloba po nini po loko eta la mingi mibali vraiment mibali ne faut pas loba po bango nde baba la biso donc na moni papa la biso moko za pembe na Hervé donc excusez nga fona poussa la pona sola papa biso oh ça la moi bien bonjour papa merci beaucoup Hervé Mboyo papa la biso tozana papa la biso moko bonjour papa bonjour maman merci beaucoup ndeko ndimi côté na poso la biso oh ezali tindika TV chaîne na biso ya YouTube to le kami na internet si je na biso tozana ngo papa en tant que mobali lobi j'espère que vous allez appeler parents que moi si oyo ba viola na moi si oyo azalaka ndumba chel que il faut obala nai
mwasi oyo baviola to mwasi oyo azalaki ndumba soki kobala okopona nani. Bon, mwasi oyo baviola oyebi te ka nini baviolaki ye par force parce que violence ezali acte oyo moto asali te na vie na ye moko, donc akometaki yango sans ke ayeba basali yango na makasi. Mwasi oyo azalaki ndumba abandaki kosala mpe kibondumba par ignorance, mais tomonaka mpe lelo akoko yamba Yesu bateyi ye sango malamu abongoli motema aza mpe na droit ya libala ekoki kopekisa ye te kazanga kobala. Merci beaucoup papa na ngai. Sikoyo ndenge yo lobi bongo, donc mwasi oyo baviola na mwasi oyo azalaki ndumba atiki kindumba si fois bala, donc yo zondima na yo so pe kuta na kawala ke osalisi mwasi na dépistage omoni ke azana ya bonne santé oyo ya ndumba okobala no paye oyo baviola soki peke azana ya bonne santé okobala no ye. Bon, normalement, ngai naza déjà na mwasi, mais na ba conseil na bandeko mususu lokola mobali. Oui, normalement ça pe na droit ya libala. Bato yo pe basala ka kibondumba pona yeza lokola musala oyo azosala po esunga ye. Mais ndenge na lobaki soki akutani na bato bateye évangile ayambi Yesu azana droit ya kobala bakoki kopimela ye libala te parce que bande kosala ngo na état oyo azalaki ignorant. Ayebaki te, mais tango amiyebi alobi non fona mibatela po na pesa bom nzoto nanga na moto moko alongwe na mibali ebele azalaki na bango akomi na mobali moko aza na droit ya kobala ye to comme soki na balaki te na kokai pe kobala ye bandumba ebele lelo pe batikaki bondumba bakoma bamama ya ndako. Mwasi oyo pe baviole bakokai ko violer ndenge na lobaki ne bandelike akokaki basali yango par force. Tozomona pe bana mikele lelo boye compte tenu pe ya kure ko sala pasi to batindaki mwana basali ye acte wana na makasi ayebaki te mwana bongo foko protéger ye ko mema ye pa batu ba encadrer ye ba longola ye équivoque wana tout comme pe bakoki ko bala ya salaki yango na ville ya ye moko te basalaki yango eza acte basalaka na makasi viol eza acte ata mwasi ndako ba violaka ye pe soko sali ye au contraire ya vie na ye o violer viol eza acte oyo bazosala mutu na makasi sans consentement na ye basali yango par force. Donc bakoki pe ko bala ye. Donc bakoki na bango pe ko bala ye. Merci beaucoup papa na ngana balandi nyonso balandi na Tindika TV. Donc baza vraiment ba oyo pe baza nini yo ba monike olobi na yo bien pe ba oyo ba monike olobi mabe ezotala jo ko engager bango wana eza propos na yo. Merci beaucoup na remercie mingi ndo ndimi na nini na ko yamba ko solola na biso pour la mkola. Merci beaucoup Hervé Mboyo tozo continuer ko tamsa micro na biso tozo continuer kaka tozo continuer ko tamsa micro na biso ko solola na bandeko. Donc tozo continuer quoi. Tozo continuer na biso. Merci beaucoup Hervé Mboyo hein quand tozo continuer musala biso na ebisa ki OK tozo continuer tamsa micro na biso na moni papa na biso mo a telemi awa comme ça ça va permettre to solola pe na ye likambo donc pour les capé tout quoi. Bonjour papa. Bonjour maman. Bonjour papa, tozo lobela sujet na biso mo tant que mobali. Hein, s'il faut bala. Moi si oyo ba viola. Na moi si oyo azaki ndumba atika kindumba. Soki tant que mobali po bala ko bala la. Moi si ba viola na moi si oyo azalaki ndumba atika kindumba. Oui. Siko faut que ba circonstance motivation ya kindumba na ezalaki nini na circonstance nini ba viola ki moi si wana. Oui. Okotombe amoureux ya moi si ba viola. Mais avant ya ko banda ko sangana na lokola mwasi na mobali mama toko bouger na biso hein toko bouger na biso mwa muke et ça la biso bien faut continuer ko solola na biso et ça la biso ka bien oui bon maman sona na hôpital basali ba test ba viola qui na volonté na yete ezalaki involontaire ba violer bon mimi na hôpital otali soka za na sida te soka za malade te bon soki bolingo tindi bino bobala na bobalani mais moi si oyo par exemple asalaki kindumba
mais on lobby bien asalaki kindumba atiki kindumba bon c'est que ayebi déjà que non musala bando ça zaki mabe azongi moi si lokola moi si nyonso azana loko musuka ko situkela te c'est que chaque côté la kaka boké to ça ici ba test dépistage soko moni kaza malade te soki bolingo na bino ko tina bobalana siko réputation ya moi si wana na famille po mutuno sabota mana ba famille na ye ata bango nyonso bakufa mais moko pa kozala siko soki ke papa na ona mama na ba s'opposer na likambwana yo siko soki la ondine oko manquer ba parents na yo po ba pekiso bala moi so ba viola ye to moi so za ndumba to ndeni non ezala biloko musu ba sala ka pona famille musu ba sala pona famille te moi c'est za ka pona mobala za ka pona famille te le mobali bien sûr mais bango ba bota yo tu t'imposes on reçoit la famille na bien bon moi si on a la ligne ou soit elle ou jamais famille peut pas comprendre ba ko boya nini peut-être ce que ça dépend na mbongo na bango mais ce que ça mbongo na yo comprendre que famille que non voilà celle que j'ai trouvé hier yo mta sepeli pote mananga on a moins que nous na kofana na bien à moi ça la vie à aussi tout les le nini moi c'est pas viola comme la somme ya mibali mais tant yo mobali tu es à l'aise tu es un homme heureux. On est là qui n'ont pas propos à papa Mao donc ils sont en place maté quoi donc moi sur ba viola a ça n'est pas d'importance dans la société moi si on passe à Kindumba tika Kindumba a ça pas d'importance dans la société donc merci beaucoup papa Mao na ndingo ndima ke vidéo ko sur la biso donc et ça les biso bien na syndicat merci beaucoup vous continuez ça la bino na CP ngo makasi merci beaucoup biso de te remercier yo merci beaucoup Patou Hervé Mbo tozo continuer car na micro balader na biso po to musala na biso quoi to continuer ça musala na biso po ça la biso bien to continuer ko sona bandeko na biso po et ça biso ka bien po bandeko na biso ba viola ba comprendre que baza pe na valeur na société bandeko na biso pe bazaki bandumba batika kindumba baza pe na valeur na société donc mutu ya ko négliger na société azate donc ndumba to ba viola azaka mutu azaka mutu azo mériter ko za pe na ba kilos lobby azo mériter pe ko za na ba seme ki lobby donc baza l'importance makasi donc comme na biso na suka ya micro balader na biso wala zaki bandeko na biso bazaki ko pesa ba propos na bango selo bango quoi donc c'est qui n'a pas place maté mais ngapé comme conseil n'a étant qu'une femme hein ce qui moi sur ba viola to moi sur zaki ndumba tika kindumba mutu nyo sala kindumba pour na sentiment té mutu musu pas ko sala kindumba pour na passe mutu musu ko sala kindumba pe poté hein place à ko vendre des alaki té asa na choix té atali boelo ko té que ça tabité so na té ka tanzo to na ngai ndé na cause la peut-être na facilité en foot la ndako pour na adresse fixe au vendre na facilité en jouer lamba bien pour na lata na miso abatu na facilité en foot peut-être bande na classe ponga na yebi peut-être basa ndumbe belé pe babala pe basali na nzambe basa ndumbe belé pe basa bakoma pe utile na société basa ndumba pe belé bafutela bandelo ba biye bakenda ba poto donc moi sa ndumba pe azana valeur na kati ya bato moi sa ndumba pe azana valeur na kati ya société donc oh pe ba viola na ndimite ke mutako ke mitika violenga te donc ezaka ka erreur ekoya na vie ya mutu esali ke ba violer mutu donc olingi ko loba te to boyite bato musu pe ba viola bango batomba ba victime na vie ba violer batikele malade soit batikele zemi moboye aboti mwana lelo mwana sangi tata donc ezaka makam ba ono so ba olanda na minito na tindika TV peut-être kana ekomela ko ba place ma point na soulever loko aboye eza eloko o ezo sala na kati na biso bato tellement que to vivre na kati ya société za makambo ezo kanga biso ezo sala nango donc photo sola rango pe na bato po esala nini esala biso bien esala biso ka bien bato musupe o makambo ekomela bango ba se défouler na makambo donc nga conseil na opesa ka ke mutu oyo ne sakoya na ka o mibalonga na lobeli na journal lelo désespoir o ya sala na ona vie banda lelo alongola yango ata soki ba viola yo batikela o malade croire toujours que avenir nzamba osunga kaka soki poza ki ndumba ke otika ozo mobali mo babalo me basemeki no bazaka likamuke likamba fingo salaka ndumba nyama yokuto salaka ndumba na balabala pesa bango ka merci le bala bango ke ndumba pe azana valeur monte ke ndeko na bango bala yo na mbongo le lati yo na ndako boti bana na ndimite ke yo continue toujours kosaki ndumba na ndako ndeko na bango pona olakisa peut-être ke biloko makambo wana batu basala ngo peut-être pona ba conséquences mobe pona makambo mobe ekoela biso comme la biso et ça la teke pona ba volonté na biso na lobite ke ce qui pendenge nini bon to komi na biso na suka Hervé Mboyo na remercier ka bayanga nyonso o basala ke biso to sala bien hein Charlotte Mavinga Tembesili Tonino Muzinu Junior Mundele Nzakomba ya forme hein Chris Brown congolais na kati ya Paris numéro 10 à Paris ba mboto no ebele na pesi mbote na makasi na jeune pato masa na ngai motema ya diamant noir mama CC hein mona poto ya solo masa na ngai jeune pato na kati ya Cape Town umela neni camarade na ngai umela makasi Pablo Makaya mama ni Makaya Blaise Makaya hein John Makaya binoso
famille makaya na kati ya Londres ya kati ya Luanda bambote ya bino ebele peuple makaya na kati ya Panama na mama Annie makaya na kati ya Paris bambote ya bino ebele na remercier ba boss na nga mibale Rifin Kisombe na Papi Kelly bambote na bino ebele bisika bozali bana Londres solo ya Angel Muswahili ya na nga moko grande sœur propre umela na yebi ke kamite tozano ana kati ya mabele na RDC bambote na nga susu na remercier susu mwana mbali o azana sima caméra Hervé Mboyo ti bomo na ba image ne ba kitoko na nde bomo na place ma bien boy donc Hervé Mboyo mtazawana na misapi ya Mike Luzaya de zana kati wene ngomoni esala musala oyo to komi na biso na suka numéro na biso yango wana ezana se wana so ozana sujet na omoni ke photo solo la yango opesi biso obengi nga na numéro na nga wana ezana se wana omona numéro na nga ezana obengi nga ko benga nga te po ebisa nga mabuzo ba ponga na zana nga mutabuzo ba te ko benga nga te po lo benga mabuzo ba ponga na nga mutabuzo ba te donc na remercier ba yenyo so oyo nga o balinga nga mingi na pesi bino mbote to kumtedi à la prochaine numéro ya émission na biso